Sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko oyo Congo. Awe. Y'a Patrick Marois Vengi, mon mari Space. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, je veux dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Vril Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Lion numéro 25, et puis Patrick Marois Vengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service ébélé, routine dans bas carton, routine dans bilamba, et puis tous allés dans service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Marois Vengi, balobi service kitoko, Soro Lingo Oumela, foyer na Rileon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express. Bandeko babolingo binomo boyebi kaka ndenge mamango ezalaka donc ne bo vivre la fois passée alors mbalo sikoyo ezali bongo na maboko ya Di José la marraine asimbi masolo association vivre ensemble donc boyato vivre ensemble donc Di José la marraine a bengisi binotu Talara de Souza Mongongo Lenga Rosala, grand-père Bosi Bozana Rosala, Juna Janana, Modogo, donc ils appellent Kipuana et Kozala, donc Boya ko vivre, Ndoule solo kwa ne boye bikaka. Na opesa bino pe répertoire na bino ya les ambassadeurs, hein, Boko Sepela. Di José la marraine a lobby tout le monde mutazangati, hein, Talara nga de Souza Mongongo Lenga Sona Koti Makambango no iratrate. Donc Boya Boko Sepela musique a bien qui toko na Grini. Sur 5 rue du Port, na Grini na lac, dans la lac wano e kaboli viri chachio na Grini, boya to kutana wana place to kutana ki la fa passer, donc oyo siko ezana Di José lobi boya ebele to sepela ensemble, to bina rumba kitoko, to bina bambiri, to bina nyonso musique, donc tout est kozala, modogo kozala, oyo la biso répertoire ya quartier latin. Petit nabiso Gisha Rosala, oui la biso répertoire oh mususu na pe bolinga donc de souza ngamoko donc mongongo elengi ezali kaka boya boko sepela kadi matala malingi ko kunda ngai mopesu nazali nanu kopema nanu na kufite oro Di José tala malingi ko kunda ngai mopesu nazali nanu kopema nanu na kufite oro na to kufite d'autant on a tout confité, faut tout sepela. Brochette y a danger. Tabao on a bien saisonné. Et encore dit je pour la saison. Donc bilenge ba rozala. Donc ils a danger. On a pensé non et pas ya chéri na biso alobela apese la peine marque na e bon to continuer. Mbote tuba mama tozo zela bino. Pour la organisation, il y a dimanche, Boya Kato se retrouver chez le dimanche 21, Boya Kato se retrouver
vraiment tokosepela kitoko bokomona ndenge loboko ya la marraine dit José la marraine à riche sur Rungis tozozela bino ba mama boyaka bo se retrouver alamba kitoko assaisonnement liboko kitoko ba mama tozozela bino vraiment tozozela bino biloko boko découvrir biloko bien vraiment et à l'association na biso boko découvrir ango moke boyo pe balingi ba se retrouver parmi biso toko yamba bino na ndenge moko ya bien. Ben merci beaucoup. Bon tokomo zela bino kaka dimanche 21. Alors ba stand des alliés belé ba stand des alliés donc boya et belé de sous bengi bino dit José la marraine a bengi bino ba misa tout ba bengi bino boya to okutana wana plein à danger et sali bongo to bosana te le 21 août oyo donc dimanche oyo lobby le 21 boya to kutana wana à partir de 14h Toza déjà wana alors yemrope dit José la marraine pe loka sa komi donc dit José la marraine ape cela talakaka qui toka moi si miso mi José miso mi ke munoko mo ke mi ke ah maman nangaye bon oh là là dit José mais ça va oh là là alors boya ebele to bengi bino merci qui toko to lingi bino mingi. Le 21 dimanche, donc déjà à partir de 12h déjà ambiance bandit. Bastan de tanda, mitala bastan de marque ga foire gat. Bato vivre ce foire na poto. Merci beaucoup. Na lingi bino mingi de sous amongongo lengi. Les ambassadeurs to bo sanité bientôt. Après les ambassadeurs, disque d'or. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko oyen agence hôtel veut dire umela té Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence amunene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po kende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela